Mbote papa. Mbote papa. Voilà, il y a ça la fantastique info de partout comme on a. Kombo nanga Simon Ntanto. Voilà, awa tozali wapi? Awa tozana justement na Singayinga et puis na balabala Nzoko. Ndenge ozomona wana ndenge tozo souffrir tala bambula tala passe. Nzela eza mabe. Nzela eza te. Oyo érosion monene ezosala maboye esali mbula boni déjà. Oh, tozokende ba 4 ans. Tozobunda nango ozomona balabala ezalaki kuna tala ndenge tozokima. Tozonyokama bandako ezokweya moto akokipe biso aza te. Alors, merci beaucoup. Mais dans le projet, il y a Rocade. Rocade, il y a 62 km. Boum, ils avaient concerné. Kasinzila ngo ekoleka wapi o tozomona balibenge boy. Bon, nzela yango ekoleka esengeli kozwa kaka basalite wana oyo eza na ville ya Kinshasa na bamatete na bakingasani. Tango babeni zoya kobwaka oyo eza eloko pamba. Libulu oyo eleki ya libulu manzengele te ezala na kindele. Alors mituka soki ezoya mosusu ekoleka kuna mosusu nde koya boye ezobwaka nde basalite wana nyonso. Et puis biso moko tala ndenge tosalaki na basaki omoni ndenge basaki yango wana pembe wana ozolanda. Alors ndenge tosalaki wana na basaki ekangamaki mwa moke vi kosala na maboko soutien ezalaki te yango ozomona ezobuka na lisusu. Voilà, ils allaient vraiment passer à la fantastique info télévision. Ah, c'est quand tu télémia, tu allais na kacha commune nini yao. Non, ah, ils avaient frontière entre Zélé na Kimbanseke. Soit de l'autre côté kuna, tu as Kimbanseke, soit tu as une caméra na biso malembe. Voilà. Tu commune na Zélé. Donc singa inga om tezo kabola yango. Mi balé donc na kotoyo tozali na nsele kokende na buma pe soki tozongisi caméra na biso malembe boye tozongi na kati ya commune ya Kimbanseke. Alors mais kasi message ni oko lancer ozali mokolo na kati ya bakonzi ya mboka oyo azotala bino na nzela ya fantastique info télévision. Bon, eloko nakoki koloba yango oyo bakonzi bakanisa biso kaka na nzela kaka nzela vraiment nzela eza te. Nzela eza te eloko nde tokosenga epai bakonzi na biso eza nde wana eza kaka nzela. Voilà, merci beaucoup papa toneka kotambola un peu tolakisa bandeko otala biso de partout ndenge nini érosion ezosalama awa na kati ya Sele Kimbanseke esika ete oyo population ekomi na difficulté ya nzela otala libulu ndenge ekiti na nzela awa bazobenga yango libenge. Donc je crois il y a une érosion na français comme kotambola malembe bandako ekei ebele awa esengi vraiment urgence s'imposer pour retrouver solution otala ndenge kona mitukizo ba moto ezoleka donc avec beaucoup de danger za makasi wana eza na même na moyen ekoki kokoya kuna ça fait très mal esengi vraiment bakonzi ya mboka bameka kosala quelque chose. Voilà tozongi lisusu awa papa yozali vous avez papa olobi nzela oyo libenge c'est déjà 4 ans mais kasi bato baza na esengo lelo ya ba chinois bazoya koto oyo ntango nyonso mpona kotalisa nzela comme ça les offres ça va déjà. Bon ba chinois bazoya koya na bango bazoya kotala kaka kotala jusqu'à présent oyo eza lelo te bayaka na bango comme d'habitude mais basala na bango eloko te bayaka tour mosusu bakoti ntina kati. Parce que lelo baye bakiti ntina se batali libenge tala basaki oyo tosalaki nyonso eke na mai tala mwa banzete topikaki. Alors soki ezalaki basalite wana nyonso ya ville salite wana so babwaki na mabele libenge ekokunda libenge eza nango eloko te eza eloko te papa yokanisa siko ndenge toza boye na kati ya boye basaki bache ekei eza eloko moko faut soutenir président ya mboka
acha Kasi biso yango ka te. na kati na esika oyo Kasi oyo oyo ntango bino moko babato bovandi koto bosali nini ndeti biso koto ata totie basaki yango yango oyo totiaki totie basaki eza ya esaleloko leta te eza ya leta te. leta moto atie te biso bato tiaki ke todimine pression ya mai mais comme mai eyaka de par l'autre eza na place akokende te yango ezobuka biso boye bandako ezokende bon mokonzi ya mboka ntango yango ndango oyo tovota bino ngonga yango oyo tovota bino ndeti boza deja ke na kapasité ya kosala ba 5 chantier nyonso biso nzoko yango ya otya biso maboko esala malamu. Voilà, batya bino maboko esala malamu. Alors papa bolobi libenge oyo tobetaka lisolo me bato esouffle nga na lito ya bakeno eza libenge kaka oyo te apparemment ezali partout mpe ezali mingi bino moko batonton ya quartier kote bachef coutumier bozomekana bozoloka nzela mpona nzela etambola malamu te. Wana mpenza nayebi te wana nayebi te wana vraiment nayebi te nga nayebi kaka libenge nzela ezobukana. Non, il y a toutes des questions. À part Libengi, tout le monde a bililio. Et ça, la Libengi belé, au Pezali, Kaka na koto. Libengi zali belé, à part au Moussou, Abezali Bossoko. Moko, oyo moko Moussou Zabo. Moko Moussou Zabo. Il y a un cassiné, va se finir l'ito, babi, que nous, ils ba mikolo, baza koloka, nzela, pour nanzele babongo. Ah, mokolo wana oyo azoloka. Chef coutumier. Chef coutumier bon wana nayebi te nayebi papa chef coutumier nene nde moto alitaka mpona nzela oyo ekota prince chef nene ye nde moto asungaka ezala meme moto akufi oza na kapasité ya kokunda te ye apesi cercueil eloko nayebi eza wana me nayebi lisusu te ndenge bayebisi yo wana ke bamekaka non. Voilà, merci beaucoup pour la fantastique info. To sengi na bino, bon mais qu'on partager vidéo, bon la urgence c'est s'imposer awa na frontière ya commune ya Kimbanze ke na commune ya Nsele oyo nde bazo benga ngo ali benge. Na lingala to érosion oyo et salami awa na kati ya route nzoko, mais tozali vraiment na likia avec projet à Rocard oyo salama ne ko trouver solution pour na couper sa population. Et c'est oh bazali côté parce que maman bazali kolela ndako ekomi botala tozali awa ndako ekomi à quelques mètres repoussana to poussana pas maman wa ameki rozala côté romona pe ameki rolobela pasi na ndenge zo sala pour na to luka la solution maman na bitu azali awa maman mbote na yo mbote papa voilà mais quand un peu kobeta li solo moté mais zo sala ndenge ni parce que moni ndako na yo komi kaka na ekuke ya libenge motema pasi ntango totala boye ndeti biso bamisusu tozala nkoka moko oyo moko oyo ndenge ekende boye donki mawa makasi leta azwila biso solution oyo banda tobanda solution moko ya malonga bazwila biso yango te akota mpena likambo oyo abongisela biso nzela oyo. Alors, est-ce que le pont est à la dimension oyo to le pont ezokonda malembe ekonda malembe ezalaki munene. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes vraiment battu la bino, balandia fantastique info. Ba konzamba ko zona biso la danger maman na biso komi awa. Ndako ne ezali awa kasi libenge ezali déjà pembeni. Surtout tali kuna bandeko bazali pembeni wana basili ko kima déjà parce que libenge epusani vraiment. Ba so tali nzela oyo. Mbote papa. Mbote. Nzela oyo ezali na kati lupango. Donc so singi ga witu kanga lupango normal nzela oyo kozala te. Donc nzela ezali na kati lupango nzela yango na libenge yango na nyoso. Mais kasi bino bandi koto ba démarche ni bozo sala déjà pour est-ce que l'été bike danger dali koto population na ye ezo mona passe. L'état ngana mona lo wa biso te po musala o banda kala. Babanda ngo basala. So ga bino to se présenter ayi ba bino. Kala kaka boye kaka chilelo ba ko sala ngote. Donc tokembaka banda papa atonga ndako ndenge na likolo papa kisenga mai nyonso ekitaka koto yango ebukande place donc ezelo mobe fo baluka solution babongela so place sinon te ma plein. Voilà, merci beaucoup papa Baxili ni pona likambo ali benge ezobeta biso na porte. Esa biso pasi makasi papa bakundela biso même libulu oyo mboka pe ezwa mwa valeur boye te twana bana mikie papa baza te mwana koke koya na libenge wana akufi tolandele wapi esenga leta azwa kaka charge ya oyo eza mboka na biso nyonso twa bana mboka leta azwa charge akundela biso libulu oyo. Voilà, ta l'école pesa ali pembeni awa ekomi déjà na danger collège Mfumu Panda institut Kulema oyo nde bakomi kuna ekomi déjà na danger ekole kolimwa soki
basali ngele te. Donc partagez vidéo na bandeko nyonso oyo bazali concerné bazobenganga kuna liso na mekoro talisa totala soki eloko nini ezoleka kuna parce que liso likolo ya liso tozali wana sur le terrain mpona kotalisa esika nini ezotambola malamu te enfin que tu bandeko bamekozwa solution botala oyo nzete ya manga nde ekwei oyo nzete ya manga na baracine yango tu ekwei kunama. Donc ezali pasi mingi awa tokoti mingi na commune ya Kimbanzeki awa. Maman yo ndako ezali wapi commune na danger s'il vous plaît? Yako expliquer s'il vous plaît. Yako la tano nzeli ndako la biso ezalaki ndenge ekendaki. Kusana koto la tela biso mama. Papa la ti mama la tela biso. Mbote mama. Mbote papa. Lakisanga ndako na estika ezalaki. Koto nyonso wana omona wana ezalaki lupango na biso. Yango wana sekende na libe. Papa tozo kiemba fort. Tozokemba balukela biso solution ndako ekenda nzela munene yango ya principal yango eketi boulevard yango oyo njoko yango wana ta nyonso ekuna na ese bukana yepe lisusu koto yango ezoke esuko bukana balukela biso solution batika na banjela la basala koto bato bazokufa bayala nkoto siko komi locataire tokomi balocataire pe lisusu awa ekoya lisusu awa yango ese ebimi na balabala lisusu mituka ezoleka te ta transport passe toto nyoko mama makasi balukela biso solution akondi balukela biso solution. Comment on dit maman? Comme maman Ange. Merci maman Ange, message yokani. Voilà, oui. Boleki nzela nini ngape na talisa. Awa. Bota la condition wa. Ya. Voilà, il y a fantastique info bota la libenge wa bingi érosion. Likiliste atongi ndako ne kutu azali na projet ya boye me tala lelo boye mwaye ezate mwana poto tonga ndako wana mwana poto muta tongi yango tala bandako o tu ba maser soto ke boye hôpital munene eza kuna lelo bonzele ezate ka malade to bakatile na wapi eza na solution te bakonzi nde batya biso maboko mpona route njoko so batye maboko eza malamu botala bino mo libenge natambusanga maleme nazobanga nadinda na libulo route njoko nyonso oyo route nzoko yango mais sikoyo autoroute aba baoleka ndenge na libenge boye bakodefia na bapanga bato to ndenge nini bon oyo avenue njoko ndango oyo nyonso ozomona ba oyo ezali bandako ekwekwe na kati ya libulu boye sikoyo route mpenza nde njoko yango oyo eza bamitu azotya ezobima départ lot ezomona afavere ya mai ndenge ezokita. Voilà, donc vous partagez vidéo parce que urgence s'imposer. Et dans la vie à bateau en danger, banda ro lobate, bota la bino moko na image ndenge zo loba vraiment. Et ça très important, ya rotala vraiment na ndenge bolobeli route to autoroute ne ba combien on a mikanda ya nzoko et kota koto na roka de sa population et c'est parce que population ezali ko souffrir. Papa aussi ici au conclure nini pour na émission ya mokola lelo. Pona message à souka oui. Pona mission ya mokola lelo koma na lobi boyeke Nzambe apesa bakonzi na biso mikolo pe mayele pe susi ya kotala biso bato ya mopanza koto po obima kuna na centre ville eza problème tala ndenga na poli na mai mutuka moye ya boye eza te batikinga kuna tala na basaki nazoyaka na makolo soki na butu bakuluna donc moyo tambola eza te bongo tovotaki bango pe basala pe oyo ekopesa biso esengo vraiment ekozalaka malamu. Voilà, bakonzi bosala oyo ekopesa population efotaki bino esengo mpona lokumu ya mboka na biso urgence eza kosimposer awa na nzoko botala bino moko érosion ezokita toujours soki mbula ebeti yele mosusu osepeli batembele ekola to ndunda meyebaki population mosusu bazolalaka lisusu te parce que ayebi ke danger ezali makasi botala ndako wana ndenge ezali soki mbula ebeta moto akolala ndenge nini bozomona bino moko moto azobanga mpasi ekomi vraiment danger makasi
Zambé apambola mboka na bino. C'était l'émission avec votre humble serviteur, ambassadeur de la terre, Lucien Bokite. Oyo toza ne sengo pe likete un jour mboka na psiko bonga soki congolais nyonso asali par nae. Tokutani mbala ya simu.